Pour nani famille peut autoriser moi na kota. Puisque nga nazalaki représentant ya monde satellitaire Afrique mobimba ba pesinga 12 000 démons na osana bango renseignement ya bandoki. Moi na yebi. Omoni na ba morgue. Ils morgue ya li département ya monde Samadogo ils na cimetière d'esprit bazalaka. Grand maître à Kotiwana. Milimo nyonso ezawane faut soumettre na ye. Gaye na zaka fachera Lucifer peut représenter monde astral. Monde astral yana samai. Nga na salela ki mai na monde astral na salela ki monde satellitaire. Ezana kati ya bopepe. Mais monde Samadogo pe za monde mususu. A partir kimbaseke. Zaki na ndaku moko atombo oya vivre kape kuna. Nde alingaki batia kaka na ndaku na ye wana. Mais on a ba cérémonie musu ba demande ba cérémonie oyo mwana ye moko ayebiki pour l'accès qui est déjà toi mais kota ki katina ye. Mwana de bandi ba cérémonie banda Maroc. Tout wana ngosa bango ba je kizengi. Azana papa na sur place. Yo ye ko welela do pouvoir gagner sur mwana meli et dingwe lokola amena ye ezalaki utiliser na makambo ya masumu ya bakisi. Ya bondoki yeba ke ye mobimba azo travailler déjà na monde à ténèbres atu nyonso o bakobanda ko invoquer edingwe ba banda ko lekela na nzela ya mutu moko wana avana nokuna sali cérémonie et na cérémonie a salaki o ya communiquer besprit nyonso ya kati mboka wana panda oyo bazoya na corps wana nzela bisika ba monde mi pepeza bazoleka ba cérémonie ezosala ba droit wana efutama yo comprendre ngo te ndeti na mwana na kendaki panda bazwana ba milimo wana nyonso ba droit ezofutama ba oyo pe aza e corps wana eza supérieur ke yango ba osaluwe yango mystérieux ezolekana tango ekitaki wana cérémonie ezosalama bato nyonso baza musika omoni photo wana ozomona mwana telemi asimbi eloko moko na cercueil wana bino bomoni ka silence mais invocation ezosalama oyo azalaki moko le plus célèbre na kati ya monde mystique esi ayesuko na mabele na ye bacentre nyonso wana efo baya koaccueillir ye milimo nyonso mabele ya Congo efo ya accueillir suko ndo moni batu baye accueillir corps wana ba quartier population ba fan baye belé ndenge pe batu bakufa nyonso na kati ya Congo oyo bakufa ki na masumu baza esclave il faut baya ko babima na ba cimetière baya ko yamba esprit oyo ezalaki haute na pouvoir par rapport à bango corps wana oyo ye wana eza pa accompagné na ye moko za pembeni bato bana misumine bazomona ye azo conduire mwana naye sale lokobwe sala na utaki kosala annonce ke na kozala na Paris pour la délivrance ya bato en privé nazalaki pe na France bato ya ndenge na ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya ba blocage babiki bato ya ba maladie babiki bino moko botala ba témoignage na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout l'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite ezalaki ya privé na yebo ba yambi biso to vandi ale moko akota ngai ngonga na ngai koki na kotipe oyaki ndeni tango ati liboso bano tambola bien te na yaki na begi ndenge na lobaki pe na tambola nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans mais si on a zo bimasa begi na wutu ku toilette na ke na begi te pona ndaku na nga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na ne sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komi tu ne sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc si ko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso kwe na mai ti siko na banda ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yambi on fait maintenant kangia l'église mususu kei pokuta même na pasteur on mona ke bazo kambika yo okota te donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc par
papa Moïse na mona aka na télé ba publicité donc toza na ebo fara fa donc asali makambo nene pona ngai gloire à Dieu ngai na yaki epa ya papa Moïse pour un problème à miso ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche nazali komona presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni miso très bien même sans lunettes nazomona liso ya gauche ndenge kufa na omona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yesu apambola ili sabakisa susungu ya ibele na kati na ebo hésité te azaya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la vérité chrétienne avec Yves Ipan, Tos du temps de fou. La frère avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Tevenga Bongo, Papa Nabiso Vasco Daniel, ex-catcher, zombie, ex-nganga, occultiste et magicien. Les autres Solana ébélé par rapport aux Isali bon mort et à champion Dingo. Vous voyez que les autres néotés Koya, ils ont vu la Kinshasa et déjà dans la morgue il y a 51 ans. Bon, mon dernier tout ça qui va reportage pour na Kotal Sabino Koma Makambele Kaki et les autres qui tout vraiment témoignage. Puis ils ont bande de belé, chrétienne, ils appellent bande de oh et puis ben ils ont tant de questions batunaki. Et par rapport, il y a c'est qui a champion Dingo Nini et les qui il dit tout le monde comment makambo salema est-ce que au ba monaki wana par rapport à catcher ndenge bandeko ko tambola na ba nguma ba tambola ba boa wana na nzela ba ti ba teni ba ti ba biloko ndenge na ndenge tout ça et baksaki mo ba tu ba zebola poye moko pe zombie Vasco abandé kola tapé ba zebolana to monaki to ko beta ba détail wana nyoso et puis to ko solo là parce que déjà le 28 de ce mois ici ils ont veillé le 1er janvier plutôt j'allais dire le 1er mars bokunda nzoto bokundi nzoto ya ndeko na biso ya papa na biso ya na biso champion Dingo et que ça ma bonne na nécropole mais tandis qu'il y a le baki il faut qu'il ne puisse na cimetière Kimbati ke bakunda ikuna maloba mongo il va respecter te éviter ni c'est passé papa Daniel un mot na bande so botala ba moni so OK to pesi mbote belé na bande konyo so bolanda biso na cameraman na biso badika ba mbote belé et bana nyonso oyo bandimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi to pesi bino pe ba mbote belé et na ba ono ba bongwani te nenzele mission oyo bobongola mitema na bino po komona ke mutu oyo azalaki mutu mabe mutu abakisi asalaki ba succès ebele mais lelo azate asili kokufa biso oyo totikali tozali banani esika tozali tolekana ko bongo la mitema na biso pour te koya na Yesu Kristo et komi pembe. Voilà, l'homme de Dieu, tout le monde arrivé, il y a encore il y a Ganfa nayo, champion Dingue, Moutoulangenge, ou Azaki Bongo, 5 collègues nayo, pour travailler c'est comme on a un catch. Alors, comme on a déjà corps n'engagé na ville de Kinshasa et salut n'engagé bien que les lois sont na kaonate, les locaux nous sont en Zambie, mais comme on a kaka ndeko atigi biso et c'est le nom ndenge nini ndeko akendaki na avion na bomoi azongi comme colis na ce avion et ya liboso loko na koloba
liwa eza nzela na biso nyonso. OK. Et moto moko tasepela na kufa. Amen. Moto moko te oyo asepelaka na kufa azate. Même nzamba zoloba na biso na Ézéchiel chapitre 18 verset 21 à 20 à lobby à 21 à 23 lobby asepelaka na liwa ya moto na masumu te. OK. Na Ecclésiaste alobi na biso et moto aza maître ya bomoi na ete kaka ye moko nzambe aza maître ya bomoi na ye. OK. Liwa yedingwe d'autre part soki nzambe azwi bomoi na ye eza mpona kolakisa biso oyo totikali soki toba biso totikali donc tomite en général na biso tobongola mitema to continuer toujours kotambola na vie ya sanctification. OK. Donc ezolakisa biso ke liwa ezali. Donc moto koki kosala nyonso mais kobosana eloko moko te ke liwa ezali. Siko na part na biso ba Kristo tobangaka liwa te. OK. Mais toboyaka tokufa kati na masumu. Po soko kufi kati na masumu place na yo ekozala wapi. Po toza na ngolu kaka tango toza na bomoi. Soko kufi ngolu eza te. Soko kufi ngolu eza te. Yango Bible lobi na biso nzambe azali nzambe ya bakufi taza nzambe ya bato ba na bomoi. Naka ya bandeko ba na bakisi baza na kindoki bosela kibonganga. Eza pe leçon po na bango. Tangu yango yo. Yoza kache. Tala mutu oyo asali succès na kachi na Afrique mobimba a lokole dingwe azate. Mesuko ya kufi. Yo kangami na bakisi na kati ya kachi. Ozo lukoko mabamono danger. Ozo mona ke succès na ngeza muke fona se multiplier yango. Est-ce que muto nzamba longoli na mokili yoko kanaki na e? Yango moni Marc eza koloba na biso Marc chapitre 8 verset 35 à 36 elobi tina nini na moto a gagné nyonso ya mokili oyo lobi abungisa bomoi na ye. Soko bungisi yango eloko nini okofuta na nzambe pozo yango lisusu. Vraiment. Problème eza lisu yedingwe te. OK. Problème etikali na biso oyo totikali na bomoi. Problème etikali na bato baldengo ozo nazomona na ba image balati ba rafia ba jipi ba pakoli bangola ba mabela ba cimetière bazobina. Pona bango bazomona ngo esengo. Mais babosani ke après enterrement oyo ebele bazolanda na lisusu. Bon mutu nyonso zwaki bakisi epa na ye. Er yango ya ko confesser. OK. Po akomema bango. Ezaloza pasteur. Ta yango yo confesser. Ami mabango ndenge ni l'homme de Dieu tandis que oyo za comme mwana tope oyo ezali bongo mutinda mi mususu bazuka pouvoir basalika mwana za remplaçant mwana za edingwe de ye moko mwana na bemission salaki alobaki nini bato bayebaki edingwe ya série 7 série 8 série 9 bayebaki edingwe yango yeyo. OK. Mais kasi pouvoir on est capable na ye. Kasi mwana za remplaçant ma part moi na batikela ye. Basala transmission ya pouvoir tango papa za na bomoi. Pour papa déjà yebaki. OK. Azokende. Tala. Yokana biso loko moko. Eloko ya liboso diable alongolaka bato na motu conscience. Bato bazanga koyeba ke liwe ezali. OK.
conscience. Wana batama beto na mutu nyonso. Mutu nyonso oyo aza kati ya masumu. Okay. Omoni mutu aza chrétien sambelaka Nzambe. Akolekisa 10 minutes te sayebaka liwe ezali. Oui, pourquoi? C'est parce que azoluka toujours azala préparé. Azala toujours préparé. Okay. Donc ozala préparé, c'est-à-dire mutazo bongisa na Nzambe. Tango kwa isami na 12 heures juste 12 heures 1 seconde. Nzambe limbisanga, limbisa muto akwa isinga. A toujours na via sanctification. A toujours na tambo na makolo Nzambe. Po azako boya liwa écouter na masumu. Po soki liwa écouter na lisumu moko. Ata o nyonso salaki ya malamu ekepamba. Eza biblique. Place nous ali felo. Po lisumu eza Nzambe te, lisumu eza Satana. Yango moni Bible elo bana biso na mokana na 1 Jean chapitre 3 verset 8. Moto sali masumu aza mwana Satana. OK. Po ete Satana nda salaki masumu uta ebandela mokili. Kasi Yesu Kristo aki ko détruire ba œuvre Satana. Donc moto andimeli Yesu Kristo na lolemo na ye. Pe akotisi ye na kati ya motema na ye. Moto wana za pardonner na masumu nyonso. OK. Mais papa, il y a toute une question moko vers aéroport déjà international ya Njili. Ndoto ya champion dingo kiti ba catcher famille bandeko ba fan bazalaki ben toyo komona photo moko ezo circuler lelo na réseaux sociaux bandeko ba tikeli oyo azali bongo mwana ya Edingwe cercueil ye moko tomoni soka ndeko solola to ndeko sala nini liboso ya cercueil na ebité ozotala ngo pe na image awa komona bandeko ba excuse na bosane ko kanga pareil moko na kangiango pour na dérangement ba peine photo oyo ozotala oyo ya mwana die Edingwe komona cercueil tikali ye moko azo solola azo loba bon na ebité so ki maloba mais to moni photo plus to éviter moi to commenter beleza te mais ko la photo oyo moni et c'est vraiment to ba cérémonie to azo kanisa papa abino solana papa na tikata maloba suka papa yo kangai et place bembe ute na Maroc moi na kenda kete azaki to kali bosala baka okenete et puis à cause a touché avec la émotion et voilà lelo acceptaki akende azikora nango et lo kwa liboso na koyebisa yo Edingwe azaki mystérieux un mystérieux corps na ye ezalaka na pouvoir moko na kati nango. OK. Toza na corps, toza na âme, toza na esprit. Esprit ezalaka ya Nzambe. Âme nde diable akotaka pona ko utiliser yango. Dans le poso po d'autres âme na nzoto yango nde ezalaka utiliser na diable pona masumu. OK. Edingwe lokola âme na ye ezalaki utiliser na makambo ya masumu ya bakisi ya bondoki. Yebaki ye mobimba. Azo travailler déjà na monde à ténèbres. Na poste kako azalaki nango na mokili. Potango azalaki na mokili, azalaki pe na ténèbres. Donc azalaki déjà na dédoublement. Siko corps na ye wana. Eza na pouvoir mystérieux. Oyo ezo régner kati na mokili. Pouvoir wana lokola nanu bakundi corps wana te. OK. Pouvoir wana ezo senga bambote belé na mika badika. Pouvoir wana ezo senga mutu moko ifo sikoya sala nini a récupérer yango. OK. Batu nyonso o bakobanda ko invoquer Edingwe. Ba banda ko lekela na nzela ya mutu moko wana. OK. Siko corps wana
lokola eza na pouvoir mystérieux wana po elongwa esika ezalaki na mboka Maroc eya Kinshasa na nzela oyo ezoya na avion na mopepe besprit bazali na bibale boséan ba mer ba nini ba fleuve besprit bazali esengelaki moto moko azala kuna oyo akoconduire corps wana oza na kati ya spiritualité tango aza koya nango avana nokuna sali cérémonie et na cérémonie asalaki oyo communiquer besprit nyonso ya kati ya mboka wana puisque chaque mboka eza na besprit esprit babenga yango ancêtre ya milimo ya mboka wana o bakufa baza na cimetière banini il faut asala demande ya sortie na besprit wana poko wana elongwa potango ayaki lokola conseil ya Lucifer besprit bayambaki bayebeke non quelqu'un ye awa osukisa mission na ye au diable apesa ye awa siko tango ezolonga besprit pe fo bapesa nzela alors akosala ba cérémonie na ba droit mystérieux oya kofuta omoni na opeso exemple moko soko za moto ana passeport no olingo katisa na mboka mosusu ezaka na ba droit mo bafuta na ba DGM so péage bon péage ezoloko mosusu DGM dataka caché po yo bima siko nzela makambo nazoloba frère nanga ba frère nanga mosusu o bana kati ba monde mystérieux wana bazo comprendre makambo wana osomona panda oyo bazoya na corps wana nzela bisika ba monde mipepeza bazoleka ba cérémonie ezosala ba droit wana efutama yo comprendre yango te na ndenge mutakoza la lige eza na mutosa la babiloko wana ndeti na mwana na kendaki ozo comprendre sikoyo na bibale nyonso eza na besprit oyo bakutana bino bomona kaka vie ezokende mokomona mutu moko aseneti alali boye aza wana te okomona mutu moko avandi bo azoloba te otala kaka boye aza wana te ana besprit oyo akutana na bango na nzela oyo azosola na bango bazoleka et puis bazosalue grand maître wana azolekana oyo ake kotravaille na monde mosusu et puis grand maître wana ye moko paza sur place wana besprit wana nyonso oyo aza na niveau élevé ke bango baosalue mpe na nzela likolo avion oui bazosalue besprit mipepe bali besprit bibale bazali ebale eza na se eza mpe na likolo obongo yoyebi te ke likolo ebibale ezali bibale eza ndeni tomona yango te soki ezali ebale ezali obongo mayo esopanaka na kasi eza euta wapi euta na ebale ebale etourna monde entier likolo ebale ezali likolo bamonde ezali ni jour sur la image moni mbula basoso basoso bauta pena ya otambola na mokili obongo bambisi bauta likolo te bakoya wana bakoya na ba piscine tomona déjà tomona pena kasi baleza likolo tango bazo passer bakuta na milimo na nzela ye moko grand maître na pas sur place au conduire pouvoir na ina corps pour na minute wana koya yende sikoyo azo utiliser moto aza visible boboto baomona sala boy loba boy sala prière boy kende boy yango komone musu mutatikal net azo rêver yo monet azo rêver ma o rêver au solo là ba o guider yango mone bandeli mo ba kache rebele lo bazongi ba bendi banzoto izalaki biloko nangam na kozwango tonga na telemi na lobeli na be mission balandi ba benda
sentiment linge komema biso na kufa. OK. Po ebela bato yenge babela maboma. Puisque yesa mikotisaki na mwana na ye. Siko panda bazwa na ba milimo wana nyonso ba droit ezofutama. Ba oyo pe aza ekor wana eza supérieur ke yango ba osaluwe yango mystérieux ezolekana. Tango ekomi siko na mabele na ye. Esengeli sikoyo tango ekitaki wana cérémonie ezosalama. Bato nyonso baza musika. Omoni photo wana ozomona mwana telemi asimbi eloko moko na cercueil wana bino bomoni ka silence mais invocation ezosalama puisque prière ekosama même na kati ya motema ezomanifeste kolakisa sikoyo bacentre ya Congo. OK. Oyo azalaki moko le plus célèbre na kati ya monde mystique esi aye sikoyo na mabele na ye. Ba centre nyonso wana ifo baya kwa accueillir ye. Milimo nyonso mabele ya Congo ifo ya kwa accueillir sikoyo. Ndo moni batu baye kwa accueillir corps wana ba quartier population ba fan baye belé. Ndenge pe batu bakufa nyonso na kati ya Congo oyo bakufa ki na masumu baza esclave. Ifo baya ko babima na ba cimetière baya ko yamba. Esprit oyo ezalaki haute na pouvoir par rapport à bango. Oui, mais esclaves nyonso bakobima na batombo. Ba nyonso bana ba prison, bana ba monde ancestral, bazana ba monde astral, baza partout na bakoya puisque corps wana oyo ye wana eza pa accompagné na ye moko aza pembeni. Bato bana misumine bazomona ye. Ndenge na tongo bongo na moyi bongo. Donc bato bana misumine bazomona ye azotambola penda pembeni na corps na ye. Pour corps wana na pouvoir mususu. Siko eza conduire, conduire mwana na ye. Sale lokobo sala. Besclave nyonso bakufe na masumba za condamné na ba monde astral. Besprit nyonso oyo baza na kati ya Congo ba centre wana nyonso. Bakoya wana pona koya siko koyamba. Oyo azalaki grand maître na kati ya monde occulte. Ndengo moni batu baye belé koyamba, ndenge pe batu bakufa baye, ndenge pe besprit baye, ndenge pe ba centre ya Congo baye koyamba ye. Ezaki kaka yo moko tondo yambie na batu bakufi pe bayambie na ba esprit pe bayambie. Voilà. Donc c'est quoi accueillir. Mais wana bande comme ça le bizali li solo ya papa na mwana et c'est comme si andeko bon c'est loko moko likolo. Non. Tango kiti il faut cérémonie salama. Avec longwa il faut salama. Tango bazoya azo sala pe ba cérémonie. O bazo guider ye na ye moko papa za wana. Kokasate ke yende nga tamboli wana bwata corps wana tamboli kana pouvoir ba mystique yaki na kati nango non ye moko pe il complet aza wana azo tambola pe na kati ya batu ndenge bozoya wana ye pazoya aza wana mwana azo mona ye ba ope bana ba niveau mususu élevé bazalaki pe wana bazomona pe mais bakoyebiso yango te puisque moni secret ya mystique na ebisaka bato secret ya monde à ténèbres ezalaka secret bimakate puisque opération musu ezo sala mawana tokoya ko sala yango émission après enterrement tokoya ko bimisango poto lelo kwa ko bomba te wana ozo comprendre tokoya ko bimisango après émission oyo na partie toko sala après enterrement toko bimisango. OK ozo mona donc azana mwana bazo tambola zo pese ba conscience zo sala besprit baye baye kwa accueillir corps wana baye ko saluer yango besclave nyonso bakufa baye yango moni cérémonie wana fo sala ma puisque akiti na mabele na ye azo lobela siko ba centre ya mabele ya Congo o baye kwa accueillir omoni na opesa exemple ndenge nini. Moni mokonzi moko mboka moko akabimaki ye na mabele na ye ezalaka na bato baka koyamba ye. Mais baye koyambe physiquement. Mais ye pe na bato baye koyambe physiquement na ba obe baye koyamba ye spirituellement. OK.
Ce que effet ça na ba o ba ko ya physiquement. Tokolobelango ne monsieur koya. Après enterrement tokolobelango. OK. Tout le monde va catcher na ba forme nyonso. Bakati ba zebola, ngola, ba tepena ba signe o isengaka ba cha suni petit ba na combat, misu balati ba casque na bango wana so casquette ni so masque, misu même pilwana banguma. Nous to ko nguma munoko. Na habité. Tout ba wana pe mabeza lisusu kaka ndenga ba tambola na Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit, manque de connaissance. Yesu Christ aza nzambe. Nzambe azoloba na bana Israël boke ba feti et même nous na masumu te. OK. Sentiment oyo. Sentiment oyo zomona papa Yves, sentiment oyo. Et si les sapé batu ba vie avant. Yango na ebisaka yo eza malamu yo sa musala ko panza sango. Il faut en avis de prière. Madame no pe na ndako faut bondela kandengi pona yo. Donc il faut la intercesseur pona yo. Yo peneti ba dimanche, il faut pe yaka kokumbisa nzambo sambelaka. OK. Ozomona, c'est parce que bisika wana chaque quartier raye na milimo na ye. Siko yo ye na nani? Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokiti na metro chateau ngutia bakayau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba asaka amoni ndazabo asaka so bina lula metro bisa batani ngaba ba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Non, yo somona te. Oh la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo ngo kala awa toza po batu bakufa baye wana baye kwa keyi corps wana bedemo baye kwa keyi corps wana puisque azalaki mutu moko eleva laki na combien de démons ye moko batu combien ya pesi bakisi besprit combien bande ko utiliser basetre nyonso oyo bazana kati ya Congo awa oyo bakufa bakunda bango na kati ya Congo awa bazaki na ba pouvoir mystérieux faut ba ya ko accueillir payer puisque comme moko na bango kuna na monde na kati ya monde invisible oyo batu bakufa na na monde sama donc comment il faut ba ya ko accueillir ye na yebiso tangu tokomi na matadi esprit na lobi photo zonga Kinshasa po kendo banda musala na yo
Nengna kenzela makolo ko kenza makoto yo za déjà mukonzi okota mwanzela mulaite ya mituka to za na avion na yo invoka 20 bimi. Toto koti na avion nzungu wa ma famille to pumbwe. Na ebisa ki oti to bimi na kati ya mayanji tonto bibe sfra balobaki nini. Boye malamu mokonzi ya sika. Bango nyonso kobanda mayanjili o place kangami na fleuve. Ti place bandi na ba Congo ba ki koyambanga. Na sacrifice. Na besclave na bango. Avant na no sacrifice, ba ki koyambanga par rapport ba pesi sacrifice. Lokola grand maître akenda ki aye kozonga. Po yondo zomona ke muta kenda ki viva aye kozonga kukufa. Mais na monde d'esprit batu bazano zomona bango, yona ebiso ke diable longola ka batu conscience. Muto na bakisi diable longola conscience ke liwe ezali. Bazomona ke yeyo azana yazane vivant. Yango moni mususu na sentiment maloba lobi tokotel misa pesa ta 5 mbote ya 5 secondes. Ozomona, c'est parce que yebi kazane vivant. OK. Azomona azane vivant bat bobina na bango. Puisque muto na Yesu Kristo lokola ngabwe. Comment na muto azalaki danger azaki na bakisi. Akufi bongo ngape na kokoma lokola ye. Mais funa bongo la mutema mbala moko na seul sous sentiment. Il faut na luka Yesu Kristo esi kaba serviteur ya solo bazali na confesser masumu na bwa kabakisi. Ponga pe na kokoma lokola ye. Mais balobi to yeba risque to kindaka te. Papa. Wana maloba na bango. Ngasi ko na zoyebisa mutu nyonso. Na kwaza na bakisi na kwazangi na bakisi otambwa na masumu. Na zoyebisa bwelele. Omoni ndenge tozala kaboy. Biso moko toyebaka place tangu tobotamaka toyeba peut-être place to utite. Mais tangu toyena mokili boy esengeli mutu nyonso yebesi kokokende. À partir ya etambuseli ya bomo ina yo. Otambusaka bomo ino ndenge nini. Poete lifelo ezali ekotika la kolekate. Lola pe zali eternité sika to utaki ekotika la pe kolekate. Soko tamboli pona masumu. Otamboli saka vino na masumu nga na ebiso lelo yeba ke place ezali felo. Tangu ya ngoyo chanze vie na yo se repentir kabwana na satana na nzela masumu. Soko tambola kana vie ya sanctification ndima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobix na yo zwa libatisi. Otambwisi vie na sanctification. Soki liwe komeli o lelo place no ekozala wapi? Na lola. Na lieu de repos. Oke ko vande ne sika na kembo. OK. Mukolo Yesu Kristo akoya akokabola matiti na mbuma. Mbuma ekokende siko na lola na eternité. Matiti ekokende wapi na moto. Matiti za banani ba o bakangami na masumu. OK. Tangu yozo sale kobo, tangu yozo mela masanga, tangu yozo sala bakisi, o sala kindoko zo konto kende wapi. Ngana zalaki na bakisi, na yeba kisoki na kufi place na kokena okende ko travailler na monde à ténèbres. Po diable ebisa kibiso royaume malamu yango oto koboto la royaume nzambe. Ok, diable za mutalokuta alinko kufa ye mokote alinko kufa na milimo ya batebele onyo so bazobina na baebi de place akokende yango moni bana bango ne sengo. Baebi ke ba okena royaume diable ba ko travailler kuna ba ko za l'éternité. Mais diable longola bango conscience ko yeba ke ni felo ezali. Dabanguma wana tomoni bazebola wana. Pasteur Blaise Pongo azolandanga bambo tebele na France. Tangu na zakacher abengisinga na église na ina kei. Ayebi makambo na zoloba. Tangu mukola koya Kinshasa sala no émission na makambo na zoloba. OK. Abandi kote ya batu no bobongo la motema li felo ya li moto ali felo bakozika na masum na tombola loboko musapi. Pasteur Rote menga na tombola musapi. Batu nyonso batinga kana bi pasteur pardon telemana nous na opposer question place wana. Na obi pasteur obi ke makambo zote eza lokuta. Na miso bandimi na ye. Tala diable ayebaka kobebisa mitema bato ebele balongwa na croyance que Jésus za nzambe ke li felo ya li lola pezali. Na obi pasteur est-ce que vraiment makambo zolo beza na nzela? Tomoni li bende ya munena ya rai babwaki yango na moto elambami ekomi mai.
basaleli yango bamatière mosusu babarre de fer banini tomoni nzete oyo eza mobesu babwaki na moto etumbami eziki ekomi poussière me ndenge nini baoki kozwa motu babwaka na moto ata yo moko frère badika babwaka motu na kati ya moto motu wana zika ata bandaka koganga oyo wana eza enseignement te na bima na nga na kena obiti kokosa bandimi aokosa bino eloko wana oloba ezalaka te na contredire rien na prédication na kati église na bengisaka nga na bimi aza wana ayebi makambo nazoloba ozo comprendre puisque diable alongolaka bato na ye nyonso makanisi keli felo ezali atalisaka bango ke tokozonga na lola tokobotola royaume wana il faut tokoma ebele yango diable atindaki biso to envoûter bato basala masumu topesa bato kindoki bakisi po tokoma ebele tobundisa royaume nzambe tosala nini tobotola puisque mission ya diable mpo na pensé na ya kanisaka ke ndenge abimisa bitumba na likolo akobimisa eso abotola royaume wana or akosaka bato ayebi ke ya kokota na moto na tango ne tango ekokoka ali kokufa na milimo ya bato ebele po bakufa na elongo nde na tuni bangola wana o bazebola po yo pe bana kolata ngwa so tozongisi image ya kato mono tokotia bafoto wana bato batala ya bamunganji ya bapende na nde kolata ngo na nde pe kolata mosusu soki komba mosusu diable akomande ngobi olata teni wana bapende tokolata Egypte na lati pe Egypte wana signifie ni biloko ne signifie bon bazebola wana omoni bandoki monde à ténèbres ezaka na biloko basailaka nango cérémonie o nzambe a interdire yango o bible boyi yango mo tolobaka na bana nzambe omoni nzambe apesaki Moïse 10 commandements ya loi loi wana pesaki Moïse loi eyaki kobikisa bato te yaki nde kokondane bato nde diable avandi na sima ya loi omoni Pierre abondeli ayoki nzala boye ange nzambe ebiso abitala bandeke wana zwa yango lia Pierre alobi na mibeko ya Moïse na loi biso toliaka banyamo eza impure te ange ebiseni o nzamba petoli okobenga ngo so impure te donc c'est-à-dire loi evandisi babiloko moko ya ba cérémonie oyo epekisami na nzambe tolo bakaka rafia obongo ba pasteur obotya ba photo na bango na l'église ba pesi ba individu ba chango na idolâtrie oyo nzamba boyi asepeli nango te babiloko neza babiloko oyo epesaki monde à ténèbres nzela batu ba croire nango donc ba croire na Yesu Christo te ba croire na barafia wana soko lati obeleli besprit ekoti na kati wana ebandi kosalisa yo ba cérémonie yango moni na l'église musobo ke kozwa bakisi omoni diable ebisi bango alobi zwa pot de fleur o telimisa ngo likola chair tango zoteyo zoloba na maloba nango zoteyo loba maloba nango yango muteba kosala ba miracle omoni pene église pena likola chair pot de fleur a monene o te batiango po église la propre pot de fleur ezala wana mokoyoka ni misoto salaki na ebisaki okeno ebale mbonga bandai ko baluka fleur o edingwa revesaki fleur ozo telema liboso ezandeye donc bino bokota o mona ka fleur mais fleur e mona déjà bino ke bango e ba ekoluka na problème so donc babiloko ozomona babiloko wana bazebola wana bangola wana ezali biloko ya ténèbres ya bandoki basalelaka donc itangu yo mwana na nzambe okesela babiloko wana omoni teke lelo ba Kristo liboso ki bana mapasa babota mifu bapakola mama bangola bana bapakola bango bangola esila pona ni bana mapasa bele bazwa kindoki lelo pona bangola wana mais liboso comment batu makamabe mais lelo esala mali sute po batu ba na Yesu Kristo ba comprendre biloko ebele ya balwa wana liboso ya mort moni ba kache ba chef coutumier ba zaki
Baye ko sa sunini mama moyo ba chef coutumier. Pedingwe ne bembe dingwe. Oui, baye ko sa. Mais ngana lobeli awa. Kacher eza matanga na bango. Ba ministère to moni bango penate. Comédien moko moyombe gauche. Bazoki mabako revese cesse na butu bakoya. Tala omona tangu oyo. Moto sali be mission to revese makambo ebele. Okay. Na ba pasteur rebele bazoye bakisi pa na ye bazobanga kokenda ba mona ngam nande ko zo bakisi kuna ba ko revese mais ba musicien bele poto panzi déjà makambo bele na internet batu balandi yo kasi ba pasteur ba musicien balanda kate so ba chef coutumier si balanda kabisu yo biteke chaîne no batu balanda ngwe bele ebele batalaka siko ba chef coutumier wana lokola maître spirituel na bango akufi ta na landi mission moko ye moko edingwa vie alobi mutu amemaye na cimetière ya koko na bango ayebate même papa na bango ayebaki te même yaya na yebo sala kine mission mona landaki alobi yango wana ake komona cimetière mais na buto moni koko wana bimeli aboye kofungola makambo nyonso koko wana zalaki a groupement ozo comprendre yango na yebisa yo boye na bandelaka koloba na bana nzambe nyonso bayoka balanda mutu akoki kokoma ndoki te sa bandoki ya famille na ye bakabaye na makambo wana mutu akoki kokoma un grand sataniste te sa bandoki ya famille na bakabaye na nzela wana mutu akoki kopesa mwana na yo ndoki te sa nzela ya bandoki ya famille na yo bakota na kati nyonso eutaka na makambo ya famille omoni tangu bakacher batemba lobi ke non bakisi wana banzungu wana eza ya famille te eza ya biso bakacher nde basuka nango yoka ebimani babandi ko zongisa bango na nzela siko place mutazwela ki babiloko na ye balobela kango lisusu eloko nyonso zaka na source tonga na zalaki na mokili na bakisi papa Yves tokoki kovanda na yo totambola na yo mena betela pe lisolo akisite mais mukolo moko boye na bengo yo po zovanda boye ndeni mamisano salaka boye sengeli na oyaka zo eloko bubanda famille no epesi nzela même kutu diable Lucifer pour abanda kupo aza omniprésent Yesu Christ ndaza omniprésent pour abanda kokota na kati ya famille na yo aloka bebisa famille wana akoluka atia antenne moko na kati ya famille na yo oya kozala ndoki oya kozala okitiste oya kozala ndumba akozala momeli masanga atie na kati ya famille na yo akomi antenne na po ya zwa porte ya kokota po soki atie te akozanga kamera kokotela da ba chef coutumier na bala mabete nde baki mais ba chef coutumier na baye eza recommandation monde à ténèbres faut baye aposo baye te bakozwa ngambu na butu il faut baya ko se présenter puisque dingwa zalaki grand maître na bango baye ko saluer grand maître na bango ndenge na ebiso même ba démon ebele o ba fonctionner na kati ya RDC même ba o ba kufi na kati ya RDC awa bazalaki be esclave au monde à ténèbres et si ba kunda bango kala tango ke bembe wana kitaki na aéroport bayaki na kati ya population etambolaki omona na bamituka ebele wana misu na bamakona bamoto bango mpe batambolaki nango bazalaki mais na ante accord na manque tomoni bato ba lobby plus il faut kaka champion le fils ye moko akota koto mususu pe bakatia mususu balingi bakota famille bandeko bafan oyo bazalaki comme ba responsable bami babi il faut tokota na kati ya manque batu mususu baboyi babi il faut kaka mwana ye moko akota mwana kuti kaka ye moko na kati batu mususu babi pourquoi mwana kuti kaka ye moko akesala nini pona nini famille pona nini famille pona nini famille pona nini famille pe ba autoriser mwana kota yo kasi na famille bandoki bazangi faleka komona bango likola ring te aza mwana liboso aza ye moko landangai papa totia makambo na mesa makambo nga nazo expliquer yo oyo babetelanga te oyo nayebi te oyo nayoki pe te oyo nga mona sala na mona ok yo kasi na famille bandoki bazangi tie sir na famille bandoki bazali pondi make na famille bandoki bazali fala komona bango nyonso ka likola ringi pondi make bazali non tala na vanda mukomso famille vandi sande na komi pasteur bakomo tunanga makambo
Na lobi sona obina bando bimisa makambu nyonso o ba vérité liboto ezo panza na kasi ya place ya. Pona yebi bando nyonso na famille tata ndenge bovandi awa, na yebi bando nyonso na famille mama ndenge bovandi awa. Na yebi pe nani o azana banzungu asimba banzungu awa zali, mama ta na ringi ta bunda kati. Mais sona obina banda ko panza ba sekele wana ana banda ko tanga na poso panza famille ote. Mais na yebi sibino ke famille na koti Yesu Christ on a tient épreuve. Mutu nyonso ana kati ya famille o asala nini abongola mutemo zandoki bwaka kindoki ponga na yebi yo. Donc wana ko mona bandoki ndiko taki wana papa ya famille ya libanda ya balabala tozole ka oyeba ke na yebi oyo ndoki oyo nganga oyo boy bango pe ba yebi o aza grand maître na opesa bango ba instruction. Puisque ngana zalaki représentant ya monde satellitaire Afrique mobimba ba pesinga 12 000 démons na osana bango renseignement ya bandoki. Donc bataba niveau ya yo boye bazate ba kende na est kuna ba kende koti na sota na bitumbo te. Mais yo kanisi bitumbo mutakosili sango zaka Jésus Christ soki ba pasteur nyonso ba komi kosela nzambe ya solo peuple congolais asaleli nzambe ya solo atiki motema mabe puisque nzamba renyaka esika motema mabe zate to mona même na kati d'église ba hôtel bato ba poison to mona ba pasteur ba okende kozwa kisi poizik sa ba bafle ya ba musique ya ba pasteur mususu to mona ba pasteur koyinana mais ba église etondi comment nzamba kosala nzamba sala kesika oyo pardon ezali bolimbisani ya solo na kati ya mitema ezali bolingo ezali nde nzamba salaka. Yo kanisi bato bazo bunda na este kuna binemi wana boye banguna ya Congo o baotangisa makila bana Congo bazana kindokite bana bakisi te si ezali. Yo kanisi bato abakisi o bazana Congo oyo bamona makila na bango ezotanga bazo bunda te si bazo bunda pe spirituellement bazo bunda pe bunda pe pona mboka guerre ndengo monye bunda makane bunda maka spirituellement pe physiquement. OK. Vous comprenez? Mais eloko oye kolonga pona mboka na biso. Ezaka kabiso bana mboka. To luka Yesu Kristo. To gumba mabolongo na biso, to sambela pona mboka na biso. To sambela pona bakonza mboka na biso. To sambela pona ba soda na biso. Nzamba pesa biso makasi. Mais esala mameto sambela na bosolo. Yo pasteur Rosela ba mafuta. Yo pasteur Rosela ka ba maya bibembe. Solution ni yo ko pesa pour être monde à ténèbres na posemela makila. OK. Ma bonde linde ko détruire misala ya monde à ténèbres puisque bitumbane sala nini ezwa solution. Mais lokwa malamu mokonza mboko apesa ki pe mboko na maboko nzambe. Tant déjà malobe bimi. Siko etikali bana mboka to sangana. Mutu nyonso aza vrai congolais na minute oyo. Il faut luka nzambe na bosolo pona mboka. Tala nini yango yo. Affiche yango yo. Benda ngo bien journaliste. Caméraman benda affiche au bien. OK. Tozana 2 semaines ya prière. Pona nation na biso Congo. Thème na biso ezali. Soko tangi thème na biso a journaliste ko tangela biso. Thème na biso ezali cœur. Cœur des nations. Au cœur de la nation. Au cœur de la nation. OK. Donc tozo sambela pona nation na biso Congo. Tolonga bitumba oyo donc te Yesu Christo anje. To bandaki yango to kotaki déjà ba retraite nango na ba veiller siko to sela ngo séminaire ya kobenga ba jeune nyonso. Ba jeune ya basi ya mibali baya to sangana to sambela. Ponzambe alongisa mboka na biso physiquement pe spirituellement. Elongo na Yesu Christ de to sala nini tolonga. Voilà. Yango na kata retraite na malobi nini. Tozobondela pona mboka. Nzamba koki alobi te masali. Nani yebiso ke prophétie bikisaka. Ça c'est vrai. Yesu Christ aye yebisanga place alobela prophétie. Yesu Christ alobela prophétie te prophétie bikisaka te. Ndoto erataka te mais prophétie erataka. So to tie elikia na prophétie te. To tie elikia na Yesu Christ.
ndenge to bandi ko bondia na sala ke mission moko na tie bande ko ebele ba komi ko benga benga na obi non eza tiate na longole mission wana ozomo tozo bondela nzamba lola to banda deja yango sikoyo biso na église to bondeli to ngi to benga pe ba jeune ba na masumu baya ba confesser bakabona na masumu bandima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mubikisi to bondela pona mboka na biso Kongo nzamba bikisa Kongo nzamba batela bato bana ba este kuna nzambe apesa basolo na biso Kongo makasi apesa pe bakonzi na biso mboka sagesse. OK tozonge pe wapi yo moko vivant makambo ozobetela biso lelo na toloba ndenga kotaki na kati wana akeneka kotala forme peut-être ya corps ndenge ndeko papa to pe ya na biso ndenge azongi to il faut pas changer cercle parce que makambo ça les maga ibanda mboko eza développer bala ba cercle mo ben aussi ba zinc o ba chaka na kati ba chaka po mouvement nzoto moto to pe nzelege yela po malili ko sila ebe bate peut-être ba kende ba longo la cercle wana ba changer cercle mususu ndake kotala mais pour la cérémonie peut-être na moment wana c'est là pourquoi Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Kota batumusu baboya. Pourquoi famille etkali ko bimisa po totali tomoni ana baleki tomoni pe baleki na ba papa mikolo bazali. Pourquoi ba papa na ba kotite? Pourquoi ba tunyoso ba kotite? Na ba o ba biso photo kota so ba ki na décision kota benge ba kota. Mais ba lobi kaka na munoko na moté meza bobangi. Vous comprenez? Moi na yebi. Au moni na ba morgue. Ils ont morgue et ali département ya monde Samadogo ils ont un cimetière d'esprit bazalaka. Grand maître à Kotiwana. Milimo nyonso ezawane faut soumettre naye. Oye kufi sans Jésus, il faut bakeyir. Pe esprit o ba na kati ya morgue wana, il faut bakeyir ye, ba saluer pe corps wana. Pour na kati ya morgue l'esprit pe bazali. Oh. Oui. Na kati ya morgue l'esprit pe bazali. Tala papa, ndekono akufi boketa na morgue. Ko sala feti te ko tape souci te ka po na mbongo te. Zala na vu intercession. Makambo ebele le kawana. To kundola ngo ne misuko ya. Oh. Ya ona biba kunde bembe to kundola makambo ebele. Voilà. Tokomo kenda. Na o ezali comme ba réalité. Ba maman ebele na quartier. Question na tuna kiango pe papa Jean-Claude Mwamba. Bana na bango ba biki na maladie ya liboma
na nzela ya champion Dingwe. Bana na bango babiki na bambasu na nzela ya Dingwe. Bandeko mususu babiki na makambo songolo pakala na nzela ya Dingwe. Misu pe bazu remède na nzela ya Dingwe. Tolo baba oyo bazwaki ba remède na makambo wana nyonso tozoloba comme solution. Ndenge champion Dingwe lelo comme réalité pena tiki biso to moni koreye lobe o bakokunda. Tolo ba bandeko wana ba maladie kezonga ba solution bazwaki na makambo na bango ekebeba. Moto oya kobika oya okotaka alola. Pardon ngolo bani. Na bandeli koloba. Moto oya kobika oya okotaka alola. Eza na bato mosusu nzamba bikisi awa afungoli pe na porte alola. Bato wana ba continuer na kotambola na via sanctification. Papa Yves diable abikisaka te. Diable akoki kobikisa yo na maladi ya mbasu. Mais oya tie kati na yo eleki mbasu. Oya zwi kati no eleki mbasu. Diable akoki kobikisa mutu na maladi ya liboma. Mais oya tie kati ne pas zwi kati na ye eleki mbasu. Puisque mbasu wana ndeko badika zolandanga bien. Mbasu wana batu batiaki yango eza bandoki to monde moko ténèbre. Ténèbre oyo eleki yango na nguya elongoli mbasu wana metie eloko ya motuya oyebe eloko ya motuya ete nini cachet 66 marque de bête okomo partenir na bango numéro ya chambre ya prison satanique ezana batebele bazana vie ba otambola abika na maladi panganga moko asunga ye bayiba biloko ezonga mobali ya boyaki ya sala sereme mobali ya zongi mais conséquence au vivre kana moyo vivre pe na monde wana ça le savoir mokolo kokufa besprit monde wana nde bakoya kozoyo ke vivre kuna et soki ye soyez place nous awapi lifelo siko yebisango biki na nini. Monde à ténèbres bixa avec intérêt, mais Jésus Christ a bixa sans intérêt. Yé mo rando boya cimetière. Ne monsieur bien natala ya ba nga na linga ba cimetière te. Alinga pe ko bitika batu na cimetière te Yesu ayi matanga suki na matanga azongi. Na ebité. Est-ce que na univers yo zala ki wana? Oui, na ibi pe bandeko bele pe oyo baza ba milicien minene misusu pe balinga kotala ba corte na kati ya cercueil et signifiera nini biloko wana nyonso. OK, merci na zoya na question wana. Na yebiso na témoignage moko. Toke ko take pasteur moko na ndola otobomaka na zambi na ndola. Tant okiti na cimetière beswa cimetière baka ko take biso. Mais doubler wana Lucifer mutape saka. Ngaye na zaka fachera Lucifer pe représenter monde astral. Monde astral yana samai. Mais to comme na cimetière ba ko take biso poto senga ki permission te. Cimetière pesa monde mususu. Nga na salela ki mai na monde astral na salela ki monde satellitaire ezana kati ya bopepe. Monde de renseignement bandoki. Moi bandoki bapumbwaka. Vous comprenez? Mais monde à Samadougou pesa monde mususu. Mususu yé azalaki na guerre na ba démon wana. Ba wela nini toyebite. Est-ce que bomaka représentant na bango moko na mokili? Pourquoi ça l'appelle guerre na l'esprit oza esprit okoma esprit vivant otambolaka mwana guerre na l'esprit au kanga musu mutu na bango moko bo prisonnier na monde yo sela po yo za na pouvoir besprit bo ti côté bo bundisa yo alors okolinga monde wana te mais peut-être mawa motema ya mawa et ba misusu pe diable apesa bango condition na monde azalaki yo okomone bembete yo okokoma na cimetière te ba pesa e condition na ako respecter misu motema ya mawa tombo belé peut-être ndoki peso ki abomi mutu amonaka moto wana te ndoki pe
soki alinga boma moto akomaka kokima moto wana atalaka moto wana suna elongi te. Il faut eba biloko wana ba conditions ebeli oyo epesamaka kati na bato. Voilà. Il faut eba peloko wana. Aboyi nekopal alingaki plus mbeteke. Mbeteke to kimbateke. Kimbateke plutôt j'allais dire kimbateke. Et kimbateke j'ai tonda kimbateke. Balobi batu moyeba visiter pene za bien te yango fils ne moko alobi ye moko a décidé ba me maye kaka kuna na nekopal pour visite pe koya bandeko ba mona ye batala papa na mama. Bozana ba contrat na bandeko mususu balobi ba contrat na oya signa qui c'est parce que oki komona azaki vivant mazaki na ndako kuna pa vivre aka. OK. A partir kimbaseke azaki na ndako moko atombo oya vivre aka pe kuna. Nde alingaki batia ye kaka na ndako na ye wana. Mais on a ba cérémonie muso ba demande ba cérémonie oyo mwana ye moko ayebiki pour l'accès qui est déjà toi mais kota ki katina ye. Ozomona na opesi exemple batu ba matie musu na masuwa ba voyager masuwa ekomi mu pepe mbonge masuwa kuka kokende te ba bengaka batu oya memaki suki ya mututo manzaka kenango na mboka sa nini avoka te ami bimisa. Ami bima. OK. Au mona mutu moko ya bimitenga na zana bilamba mutu suki na manzaka il faut na que poeza mutu mobimba. Il faut na ke nango mboka bongo lobaki te ponani. Tango le bombo ya basali ba cérémonie pour ba komanda masuwa wana pe bakotaka mingi. Ba maison pour basali ba cérémonie ba bwaki ba tsamba ba makaso ba laki ba lobi malobati. C'est que guerre spirituelle moko ezawa. OK. Mutuana babomaki eza na bandoki musu bazaki contacter po baboma mutuana. Ako compliqué e musu yo muto mi mabilo kwa no kokufa na nzela. Yo moni bato mingi azubila mbande kona kufaki ba manzaka basuka memi na mboka tant kaka kena ombo okipe sango ye pasali nini kuna akufi kuna. Do bandoki musu bazaki contact na ngote. Pe bato mimba mema babilo kwa bazapeka bandoki. Yango baninga bandoki pe bayaki contact na makambo wana tende babomende ko wana po memeli ba musuni bino bomona ka suki nini me musuni ya buta memi na bobomake po ani babomi yo moko pe musu awuti mboka ekozonga umelite moko sani ni akufi. OK. Donc c'est ça babilo kwa ndenge. Mais siko maloba mo respect na ngozate toloba eza na cérémonie pe salema pour que ba bloquer déjà et sala déjà et sala yango zomona ba silence ya mwana ana puisque zalaki déjà préparé za monde mystique tinabi ko bondela mwana pona ekene na na kopesa yo réponse wana komango na papier balandi biso nyonso pe ba komango ba rappeler biso ngo na ba message to kimango te na opeso réponse wana. Parmi les réponses, nous sommes en Ebisa, au Bomba, dans le Banango, na Soukra, après enterrement. OK. Voilà. Pour les années locaux et salamés, pour changer de destination. Donc, Bangona et monsieur Koya après enterrement. Voilà. Tomo ke na Souka. Oyisaka biso une fois. Grand frère na yo, akomaki ami na yo. Chaka. Que le jour à Koufaki, boté corps na morgue, veiller et après jour enterrement. Te wana bakor e banda ko bima. Bakor et lali. Voilà, corps et lali et veiller corps et on a s'il plaît lali lobi baké kunda. Cérémonie salé magana butu. Bino bozaki. Salama na moyi. Et ça na moyi plutôt. Salama na moyi. Butunga na kenda kate, butunga na kenda te na aka ko kende air tardif. Déjà nga na préparé na kata temple na nga to sololi na ye na temple. Expliquer nga lisusu oui, to zalaki na ye na temple. Na benga yaya. Ti nzambe aye ko benga ngande to kabwani na ye. To bande ko solola na ye to kutana na ye. Biaki akufa. Bino nde bomoni akufa. Yango na ebisio ke diable longola moto conscience e bakeli felo yali. Au konteka na mabebi ke soki na kufi na okenanga ko travailler kuna.
Donc pour le monde à ténèbres lié à la cate. Yango na ebiso tiozo mona corps wana ezoya yemo kwa za wana sur place. Bato po baza mona ba obina ba osepela ba osa ba cérémonie ba ebike baza na sur place ici kawana. Ba otambola na bango. Cérémonie salami na monde. Ba kache rebelle bo sali oyo bokoya ko sala. To wela ka pouvoir wana même na yemoko. Avanda mabimisa ka moi ce n'est pas quoi. Moi ce n'est pas quoi ya bato moko ba explique ba filmaka pe bande ko faut ba comprendre na be époque on est avec internet ya ki na vitesse ndenge za lelo te ba image faut ba comprendre lo moya ki ba système ba cassette ba nini tchera lo ba ko ele biso ba image to ebite soka le kito pese ngombe to nini to ebite kwa la mosali ya nzamba la kaki na bana nzambe me to monela kango te voilà mais ce qu'on a ngambo edino to be ça le matin hein olobi les jours d'enterrement. Mozo mona teke yo la photo wana ba cérémonie déjà au salama. Et puis ba kache rebelle ba comprendre de ba sukoli maboko ba komo batela ba vie na bango pe bande ko na bango ba landi be mission nenga to sala ki non ba bandi ko benda bana bango batoyi. Te tous ko yo ndenge nini ya bazo se retirer. Ya chaka bosoki bozoki ba kache rebelle wo ba yaki ko wele la me ba yeba ki teke nga na zaki déjà préparé nango pour chaque azalaki mutunanga to ndo travailler na ye déjà. Est-ce que ndenge nini ya champion boya ko sala te ba koya ko sala te. Mais bazo banga nga na fungoli bango misu ba kokufa yobi oya chaka batu ko combien ba kufa na banda kotanga ba kombo ba kache ba kufa après cérémonie ya chaka. Hein ba tete poids lourd bazapi oya résistaki. Tokotanga tewe za TV. Bango moko ba yebi ndenge na fungola ki bango misu batal ba wana zalaki prêtre nzambe nda bukai azalaki danger kutu koleka même biso puisque champion kuta koka ete anyonga kutu champion mais Yesu abengai makambo alobi tokotika bana même ba famille bon ba bengi bango matoi do ba serrer bango yango moni ba se retirer ba quelque part Jo oya sali nini aye ko sauver biso. Pour na fungoli bango misu bazaki na ignorance. OK. Pour ba se préparer ki de mona ki de est-ce que yo moko yo oza journaliste. O mona de ba défi wana ndenge bandaki. Keza biloko famille teza biso ba kache misu ba binga na kozwa yango misu bo tonga na to leki to sali be mission na Super Promo TV na DVM Daniel TV na Kishasa Mode TV ba landi. Au moins que ba se retirer. OK. Ozoyo kango susu yo passa ko kango su ba lobela ba. Ba onyo so ba lande eza ya mwana na ye. Eza ya mwana. Muto apusa na ezate mwana de bandi ba cérémonie banda Maroc. Tu wana ngosa bango ba je kizengi. Azana papa na sur place. Yo ye ko welela do pouvoir ranyo so mwana meli. C'est qu'on a nyango oyo déjà yebi déjà qui risque aller au mitami to ata o balobe biso pe photo kota ba lo baka minoko so ba ngina poso kota ba linga basani nanya linga okanga ba. OK. Voilà, donc tokomina suka liloba na ba nzambe na bande ko surtout ba otala biso ce moment numéro de téléphone beauté programme ya etonga aussi une chose tokolinga oya bisabana nzambe Jésus Christ na suka émission na biso comme sauveur aussi Seigneur et sauveur oya misaye bango mais na kotuna pe motuna ya suka na otigelo mikonongo oyesaki biso il faut sambela nzambe apesa yo makasi makoki ya kokende veiller okende osambela pour que oteya bana na nzambe ata pour 30 minutes na bakacher na bana nzambe o bakozala matanga ya dingwe ti lelo e ya nzamba pesi kaka te pozana biso na veille na pas du peuple mutuna yango na tikelo miko e ya no ya liboso na mutuna na oyo tuningai ndeko Yves musala nzamba pesinga deja yango oyo na sambela po na mboka Congo po na bato ba okufa mingi po nzambe apesa kimia na Congo to sambela pona basoda na biso FARDC to sambela pona bakonzi na biso nzamba pesa bango sagesse abakisela bango lisu sagesse nenga bakisela ki Salomo mboka na biso evanda na kimia po teza mboka o nzamba pesa ki biso Congo
musala nzamba pesinga yango wana. Le reste to sali évangile batnyo so balandi yango. Soko tali même bakache rebele babiki na liwa o balingai ko kende ko welela bakisi wana lelo nzamba sauver bango babiki na liwa et musala nzambe dia to sali yango wana ya ko kende ko sangana na bata bakisi nzamba permettre yango te po ya lobi na Psaume chapitre 1 verset 1 alobi esengo na moto oya tambola kana lisanga bato mabete avanda kapena bato bachola kanzambe te. Donc place o ba cérémonie ba fumu bazoya ba kacher ba opakola bangola ba osa ba cérémonie ngana kende komiko cha place wana ekosepelisa nzambe te. Donc to tei déjà na bato balandi na bango bato bakisi balandi bakime déjà ko sala ba cérémonie omoni ke musa na nzambe déjà esalami. Et oye tikali na koloba na bana na nzambe babongo la mitema na bango bandi ma Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiksi bandeko o bakangami kaka na bakisi muto bakisi koleka bino ye wana na cercueil diable longola o conscience te lifelo ezali ekotika la koleka te lo lezali ekotika la pe koleka te. Bakisi ozo salela lobi soki Yesu Kristo aye place no kozala li felo ezana litomba mokote bobwaka bakisi peut-être ozo mona bino mo bopesa ba pasteur bakisi oyo pa kufia pesa ba pasteur bakisi yango moso mona ki place akokendo tika bakisi wana ezate benga na nzambe na défi numéro na ngezali 081 43 30 475 081 46 14 476. Yesu Kristo zanzamba défi. Omoni place akobwaka bakisi wana ezate benganga na koya. Ezo zana ba pays étranger. Toko futa billet. Songa na kokina mbongo wa billet te. Toko sala émission toko yebisa bana na nzambe bakopesa mbongo wa billet wana. Toko ya pona kotumba bakisi wana. Toko ya pe pona kobondela nzambe. Ozana ba cas difficile. Muta traitaka cas difficile pona libela. Ezaka ka Yesu Kristo. Nganga traitaka ka difficile te. Ndoki traitaka ka difficile te. Diable traitaka ka difficile te. Peut-être okenda kozwa kisi. Ba mwana ozaki na liboma, balongola liboma wana. Mais oyo batia na kati ya mwana na yo. Oyo batia kati na yo eleki kutu liboma wana. Peut-être okenda na ndako nganga salisa yo mbasu. Pote kauka. Mais oyo batie kati na ope bazui kati na yo. Et l'équipe potawana puisque génération banana yo tango kenda kozwa kiswa no teka ba vi na bango ya moni mabote belé lelo bana bakuluna lelo moni mabote lelo ebele lelo bana bandumba lelo moni mabote belé lelo bana babala mabote zalakate bana bakola mabale zalakate bana batanga ba classe misale zalakate parce que mama papa okende kozwa kisi na kati ndako nganga po ba bikso leloko moko muke menganga benda libota na yo mobimba yo moko moto teka libota na yo ozana baka oyo baka difficile oyo malade des os la tezo se multiplier numéro est affiché wana ko hésiter te benga 081 43 30 475 081 46 14 476. Olinko landa biso po beti DVM Daniel TV okuta ba témoignage zawana ba prédication zawana ba prière zawana. Église ezali na Masina Petro Congo na terminus référence à Renzazi avenue Kutunga numéro 7. Tosambelaka mercredi à partir de 17h, vendredi à partir de 17h, dimanche à partir de 9h30 ti 12h30 to silisi. Tozali église ya combat spirituel. Donc Yesu Christ zo sala misala batu bazo bika na maite na mafuta te na mungwa te. Biso to lukaka lokumu na biso mokote ke muto abiki apesi témoignage bozwa témoignage abotango na bémission po batu balanda bayebele non. Yesu Kristo alobi esika mibale misato basangani azana biso elongo. Donc soki kaka yo ndimi ke Yesu Kristo azali nzambe obengi biso numéro ezawana ozana bandeko bana problème bana Kishasa yo za libanda
tinda bango adresse yango wana na Masina Petro Congo avenue Kutunga numéro 7. Masina Petro Congo avenue Kutunga numéro 7. Pesa bango adresse bakoya toko sambela Yesu Kristo akokita akotraite baka difficile nyonso ya yo pe ya libota na yo akobikisa yo na mai te na mafuta te na mungwa te na mabele te na pratique moko te kaka na kombo na Yesu Kristo soki ondimi pe ofongoli motema na yo okobika. Nzamba pambola bino esika bozali bosimbi motema na bino toke na kosambela. Landinga na maloba Kolo Yesu Kristo ozali tata biso tozali bana. Ozali nzambe na ngai yondo kufelaki ngai okabaki bomoi na yo ponga nazwa bomoi na ye liboso na yo nakoki te naza moto na masumu natambwisaki bomoi na nga na makambo oyo esepelisaki yo te yango na ye kolela epai na yo yokela ngai mawa limbisa masumu na ngai kotangela ngai mabunga na ngai te kanisa makila na yo oyo sopaki na ngomba Golgota po lelo nga nazwa bomoi. Kolo Yesu Kristo na fongoli kati ya motema na nga. Yesu Kristo kota na kati ya motema na ngai. Yo mongu na satana oyo etilizaki bomoi na nga na nzela na masumu onyokolaki ngai tango molai kobanda lelo nga na yo tokabwani bomoi na nga esombami na makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo efuti nyongo na ngai na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Bien-aimé, na pesi ba condoléance na famille ya pasteur na ngai, encadreur na ngai, papa na ngai Chibin. Na pesi ba condoléance autaki kobungisa mwasi na ye mama Clémentine. Matange ezalaki na résidence na Yolo bazwaki salle na Yolo Sidwana. Lobby lelo ezali veye mortuel ekozala na salle oyo ekangami na cinquantenaire kombo nango ekimi ngai e lobby tokozala na cinquantenaire soki Ave Maria wana salle wana toza wana lelo lobby tokozala na kati ya cinquantenaire po corps wana eza na kati ya cinquantenaire wana corps wana eza protégé na makila na Yesu Kristo donc lobi tokozala wana pe lobi kozala enterrement nzambe a bomba molimo ya mama na biso mama Clémentine mama pasteur mwasi ya papa nanga Chibin ba condoléance na fayi mobimba courage nzamba pesaka pe azwaka bambote belé na bandeko nyonso basili kolanda biso papa Avelino Nangola séminaire yango wana tozo sala il faut to bengisa pe ba musicien o bayembela kanzamba solo baya kobeta na séminaire wana olingi ko soutenir biso to bakisa ba fiche to bakisa ba track po evangelisation na nzambe sala ma milimo wa batu ebikisama to prier po na mboka na biso Congo nzambe abikisa mboka na biso Congo abundela mboka na biso pa batela biso. Numéro na biso eza affiché wana obengi biso nzamba pambola yo mama Thérèse Sikozali bana nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongite tokutene mission koya bambote belé. Amen. Nzambe azala na bino. Merci. Allô ma fille, oui, naza na Sainte-Thérèse, mais namuza kumona agence yango te. Petit. Excuse. Naza kuluka cyber service. Naza ngwa 0 mètre cyber station. Yango na kuna. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, je comprends papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yo nde José Baïla? Non.
Merci beaucoup. Ma fille, Kubanda Lelo, agence ya solo oyunga na confirmé eza bongo Zibe service. Alors, ngai pe ya uti ku yibisa bande kuna ngai mususu. Pona kubenga Zibe service, ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus, na Zibe service eloko eza awa. Eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango. Ndenge balubaki, ndenge kaki salami. Et ah bon, na ma petit colis et yaka pe on Zibe service. Wow! Na ba mituka. Et bandiku, yo mutoza na Europe, po otinda biloko na yo, ko sanketete agence ezakaka moko. Zibe service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, Zibe service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku beta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.